Bonjour mes chers amis et bienvenue encore sur la RDC Simple Tech. Bon, RDC Technologie Yassika. Bon, tozongeli ici sur le lot, to continuer makambo ya HTML, tellement que to c'est ça qui a ngoté na épisode na biso ya OLeki. Bon, cette fois-ci, il faut to compléter na ba makambo yo ya HTML bongo to kota na JavaScript. Sko tozonga na makambo to zolo belango na lingala po ani parce que tolingi makambo ya technologie et comme la bande kotu, hein? Et comme elle a surtout ba jeune tout baza kuna na ba kanya ba yonga baza kuna ba Uvira baza kuna na ba Bukavu ba partout, baza kuna na ba Chikapa ba Kikwit mbandaka il faut baye ba makambo ya technologie sikoyo ok oza mutu ya sika d'abord hein, finalement abonnez-vous et puis aimez la vidéo pour vidéo et comme elle a battu belé. Bon, sans plus tarder, ce que tu as vidéo asi ya libosote, bon, problème ezate toko zonga la sur makambo lelo hein, il faut to zonga lango lelo to compléter nanu HTML. Donc, ce que tu complètes HTML, hein, ça peut nous prendre peut-être une heure. Hein, ce que tu complètes, en gros, prochainement, ce qu'on est, ce qu'on a JavaScript. Comme on a Shabani Moussamba, Kachimbisha, ce que vous avez aimez la vidéo et partagez avec les autres. Let's get started. Ok, bon. Pour commencer, ceux qui ont quitté comment installer VS Code, hein? Comment installer VS Code. En anglais, tu as VS Code. Hein? Bon, ils ont éditeur très populaire hein? Et puis ils ont très simple à installer, très léger, lightweight, très léger et puis ils ont payé mbangu makasi. Donc ce qu'on dit, tu ça la siko ezaki, tu na na browser na biso ngai naza na iMac donc problème ezate ata soki aza na window tokokendeka mbala moko problème ezate soki oza déjà nango télécharger ça va soki oza nango to oza nango te okei na nini na browser navigateur obeti VS Code boye okomona ebimi soki ofini recherche comment est kobimawa yango ya soko bini ofini awa au télécharger yango et puis bon au fini kakawa télécharger yango landi ba instruction est très facile à télécharger yango donc na ko recommander yo otala na kama vidéo to zaki nango ya hein liboso wana c'est un peu très facile ya ko sala yango soki osali yango nde sikoyo tokende sikoyo na étape ya mibale bon étape ya mibale mpe tokokende sikoyo awa na site oyo site oyo kobeta soki olingi okoma site oyo kobeta obeti w3 school w3 school boye omoni okobima longola oyo HTML oyo boya oyo sikoyo yango nde sikoyo kosalela bon site ekosalisa yo kaka otanga kaka ba instruction ebele parce que tokokota bamozindu ya bamakambo nyonso tu te donc eza bamakambo mosusu tokosaute tokei mbangu parce que soko tokoti na mozindu ça peut nous prendre journée mobimba mpona koexplike eloko moko donc yango nde nazolakisa ba site oyo toza na ba site oyo awa ntango okei awa komona ba instruction ba HTML comment ba biloko moko ya babongo awa eza na français awa eza na anglais mais epa na yo directement ekotraduire yango na français ape nako meka pe kotraduire yango kotraduire directement na français. Bon, ceux qui au côté déjà dans Babylone go mi balai au télécharger VS Code et puis on a déjà pembeni ya ordinateur na site oyo directement on peut commencer. Donc commencer maintenant on va
créer un projet, hein? Créer projet, créer na awa, ok, boy na ce que aussi si qu'on installer VS Code, hein? Oko fongola ngo tango ko fongola ngo kozala boye. Ce que oza na Mac ekobima na se awa, moni na se awa ke ekozala boye. Soko fini yango nde ko fongola awa boye. Efongoli okokende sikoyo créer projet, hein? Ils en France, ils en anglais awa, ils en anglais awa. Je vais faire un effort que nacha na ordinateur aux na français et bongo et ça les. Ok, d'abord pona to banda na lingna na pesa na lection na no exemple, hein? Exemple ya nini. Donc oyo eza moi application ya moke, moi site ya moke to ko créer yango eza très bien, très propre, hein? To ko créer yango après cours ya HTML. Donc vous allez apprendre comment créer, hein? Comment to ko créer ba bloc toyo ko banana ba nini ba comment créer votre site personnel. Donc c'est où est des débits, hein? Où est des fondations. Ce qui est déjà créer ba bloc autour avec HTML et CSS. Donc ça va vous permettre déjà ya kozala déjà na ligne ya bien, ya kozala déjà ingénieur informaticien. Ok, total to banana nous, to banana na cours na biso, hein? To banana na cours na biso. Bon, makamsu va VS Code, je peux vous expliquer oyo kozala na anglais. Et pas nayo, essayer un peu de modifier ça, et ça en anglais, et ça en français. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est ça au cours de la AIM, comment je dis, intelligence artificielle. Donc, au cours de la chat GPT, au cours de la OYO. Donc, toujours ça, le langue mingi pour le développement, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup dans le terme que, ouais, que ça la pamilo comme sous mbang. Donc, na chat GPT au ça la langue. Ce qui ok déjà awa, au ken déjà awa, au ko beta le loko comment comment traduire VS Code. Comment traduire VS Code, hein? C'est en français. En français, comme ça. Bon, so Boye. Et pour traduire VS Code en français, voici les étapes à suivre, hein? Au moins déjà Betty, hein? Donc Oyo, ça peut vous aider à aller un peu plus vite, hein? Bon, commençons, hein? Tobana, merci. Ok, ce que awa, eloko toko sala awa eza ke to créer nanu projet, hein? Ce que toko kende boye au fini awa open, ça sera ouvrir, hein? Ouvrir le dossier. Tango fongoli boye au kende na desktop ou bien na je ne sais pas comment vous appelez là-bas, hein? Na window, hein? Ok, ce qu'on a na desktop awa, sko awa toko lukasko place ni toko cha nan dossier na biso, il faut to créer peut-être dossier mususu, toko créer dossier mususu, c'est HTML, HTML, HTML court, court, hein, boy. Not en cours, court. Hein, toko chango boye, so to chie. Oui. Sko awa toko fongola. Mais nalingi nasala bongo te, nalingi nasala bongo te bo oyo nalingi nasala peut-être eza ke nini dossier to créer eza awa
Bon, awa, na kati awa, nako créer peut-être dossier mosusu pour na organiser ba biloko nanga, mais c'est toujours bien. Soko lingi kaka okende mbangu, c'est toujours bien. Mais nako tia boye na créer pe moi ka moi dossier mosusu na kati awa, HTML. Et puis oyo nde na kofongola, c'est-à-dire que na organiser quand même ba biloko nanga parce que na lingi te ezala partout éparpillé na ordinateur nanga. Alors soki na fongoli ekozala boye, oyo na sali ezaki au fini comment vous appelez ça, na souris na yo au fini na droite, hein? So au fini na droite opesa yo more options ou bien ba option ebele, ce que awa okomona open with code, hein? Ou bien ouvrir avec code. Ce que so fongoli yango ekokende ce que awa, donc c'est-à-dire qu'il faut na kanga moko parce que j'ai déjà deux. Nakangi moko sikoyo eza awa, eza boye okomona pe soki na beti boye awa okomona place wana ke awa nde folder oyo nini dossier to créer, mais eza na eloko moko te sikoyo oyo tolingi tosala avant na video ya biso ya liboso tolobaki okofongola créer dossier moko awa créer osali kaka toloba créer index point html. Donc soki ose rappele tolobaki ke kotia nini te, kotia espace na kati te, ou bien kotia ezala na caractère spécial na kati awa te. Fini osaleka boye et puis créer, ça sera bien. Ok, sikoyo okosala sikoyo boye après ko créer fil, un fil okosala sikoyo boye html ou html na yebisaki yo ke soki nalobi html donc eza référence na html, sikoyo na anglais ça sonne bien html et puis donc eza bongo html sikoyo soko beti beti sikoyo entrée bouton oyo olobi entrée sikoyo ekogénéré sikoyo nini oyo boye. Bon tokopesa sikoyo kombo ya site oyo tokopesa yango site personnel, site personnel boye. Sikoyo soki na fini awa eloko eza te soki na sauvegarde sikoyo nalakisa yo nano quelque babiloko moko boye ça peut vous aider, hein, na kati ya développement na kati ya développement soki ozosala déjà développement c'est ce qu'on fait, c'est ça le développement, hein. Sikoyo okokende awa nalingi nalakisa yo comment sauvegarder les dossiers soko fini awa boye ou bien okosala boye fini na souris na yo fini na droite na bouton ezalaka na droite, hein, okopesa yo mwa menu oyo siko menu oyo komona copier ya quelque part on dit sauvegarder nope. Bon sauvegarder okokende pe boye awa file save awa ekozala sauvegarder, soko fini opesa yo opesa yo banini oyo ba option oyo place nini oko sauvegarder yango wana eza option ya liboso, mais option mosusu okosala ok siko ba option mosusu okiki kosala eza ke ok awa eza touche eza clavier natie kaka mpona koexplike yo siko okosalela oyo contrôle plus v eza kosauvegarde soki nazongi awa boye oyo nde toza nango soki nabeti contrôle plus v contrôle désolé, je suis vraiment désolé. Contrôle plus S, hein? Contrôle plus S eza pona save ou sauvegarder. Contrôle plus S omoni lokola omoni mwa eloko likolo wana ezolakisa yo dot, hein? Place nini wana ezosala wana soki
totie boye na fini contrôle plus S omoni ekei directement kolakisa yo ke osauvegarde yango. Sikoyo soki na sauvegarde yango nalingi nalakisa yo sikoyo place ezali soki tozongi na ordinateur na ordinateur okei ordinateur na biso yango oyo soki nalingi nafongola dossier wana obeti boye dossier na biso eza awa application eza wana sikoyo okomona file wana ekobima boye soki osauvegarde yango ocréer d'abord yango très bien ekopesa oyo mwa logo oyo epuis soki osauvegarde yango ozongeli yango ekozala boye soki ofini yango deux fois ekofongola yango directement na browser sikoyo na browser okomona ekozala boye donc site na biso eza boye. Ok, wana sikoyo ezalaki baoption kolakisa yo koma bakosauvegarde batushe eza awa okolanda na intelligence artificielle ekosalisa yo koma kogenere baki oyo yango nde nazosalela awa pour avoir un peu idée ya koexplike yo comment ekosauvegarde. Donc c'est-à-dire que soki osaleli contrôle plus S sauvegarder contrôle plus C copier contrôle plus V kopiste kotie yango bien kodepose oyo oyo okopiaki nayebi te terme nini bazoutilize na français na anglais tolobi piste oyo okopie piste copy and paste. Ok, alright, ok c'est bon. Sikoyo wana ezalaki mpona kosauvegarde file tosauvegarde yango tozongeli na nini na browser ou bien na navigateur omoni yango eza awa. Il faut sikoyo tozongela sikoyo na detail ya HTML tozongela sikoyo na detail ya HTML. HTML eza awa. HTML eza composé na bapartie ebele soki tokei na introduction okomona ke HTML eza définition ya HTML. HTML eza composé na bapartie ebele sikoyo toza na oyo te nakokanga oyo nazongeli oyo eza na français awa introduction oui I want to translate to faut recharger yango French always translate. Ok, 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 ça va. Sikoyo awa tozongeli lisusu badetail badetail d'abord eza ke HTML eza composé na bapartie bapartie omoni eza la dot type HTML déclaration définie que ce document est HTML oyo donc il faut ezala ntango olingi ocréer HTML document oyo il faut ezala yango nde koyebisa ba navigateur ke oyo document oyo eza HTML document oyo eza HTML il faut navigateur ayeba ndenge nini ya kointerprete babiloko oyo tokokoma na kati wana eza liboso ya mibale eza ke l'HTML le document l'élément ou bien oyo toza nango awa l'élément est élément racine d'une page HTML. Donc, oyo eza important. Oyo HTML, oyo HTML eza important. Emange jamais na site, tango zo banda déjà ko créer ezala déjà wana. Donc n'importe quel, ata ba YouTube, ba Facebook, ba partout, ba site tout ozomona wana. Donc oyo eza important. Il faut ebanda na oyo. Ya mibale eza head. Head élément et contient des méta-informations sur la page. Donc, oyo, head yango oyo. Head yango donc eza na ezo mema ba information important
importante pour la page. Au moins, lokola toza na ba titre, toza na ba titre ekopesa ba détail ya device ya appareil oyo bazosalela yango mpona kofongola site babiloko ebele, ba description lokola babiloko lokola ba description babiloko ebele ya page. Mosusu eza titre. Titre ça donne maintenant ekopesa sikoyo kombo ya page wana lokola awa ozomona lokola ba titre awa toza nango oyo awa eza browser okomona epesi titre oyo titre oyo toza nango awa ekopesa awa omoni ya biso mpe ekopesa titre wana awa soki tozongela ya biso yango oyo titre soki tofini tochange quelque chose awa tozongela sikoyo na navigateur torelancer yango okomona epesi sikoyo wana message wana moni sikoyo titre wana eza très importante, très important. Mosusu eza nini mosusu eza body. Body, l'élément définit le corps du document et constitue un conteneur pour tous les contenus visibles tels que les titres, les paragraphes, les images, les hyperliens, les tableaux, les listes, etc. Donc, babiloko est important. Ce que body, yango yo. Body ou bien corps, ce qui prend maintenant babiloko tout yo tokolakisa sikoyo ba utilisateur akomona. Lokola moni ya biso toza kaka na titre awa lobi ke site personnel soki tozongi awa totie lisusu lokola togénéré ba contenu lokola oyo lobi 100 boye zela nana omoni sikoyo tokomi na ba contenu oyo soki tozongeli na browser na biso to relance yango omona awa omoni sikoyo différence awa toza na titre awa sikoyo toza kaka na texte kaka ya molai eza na sens te kaka molai boye sikoyo babiloko to oyo eza nini eza défini et affiché na aide ya body soki body eza te donc babiloko to oyo ekozala interprété vraiment te ekozala kaka en vrac na sens te ya kolakisa babiloko ndenge ezali. Sikoyo toza na head ou bien toza na H1 ou bien na anglais tobengi yango H1 na futur soki nalobi prochainement soki nalobi H1 H2 H2 H3 H4 head H1 H2 H3 H4 H5 H6 ça veut dire que heading heading ce qui veut dire titre titre 1 titre 2 titre 2 titre 3 donc ekeseni bongo na dimension nango donc browser akoyeba navigateur akoyeba ndenge nini akointerprete batitre na yo wana différent soki olobi titre 1 ekozala monene titre 2 ekozala ya moke napesa yo na wana différent nini napesa yo badetail na pratique soki tokei awa beta sikoyo beta boye paragraphe boye oyo elingi koloba pe kofongola boye epe kokanga boye ça veut dire que paragraphe awa elingi koloba paragraphe boye sikoyo nakotia boye soki otie boye olia kotia pe otie boye paragraphe soki ofini osauvegarde yango ozongeli na browser otelecharge yango eza awa mais paragraphe eza molai soki omoni awa balobi élément défini un grand titre élément défini un paragraphe
awa sikoyo eza paragraphe awa eza molayi kokoma boye paragraphe eza molayi sikoyo yango tokomaka yango na mokuse tosali kaka boye pe browser ou bien navigateur ayebi directement ke oyo eza paragraphe sikoyo soki na sauvegarde yango nazongeli na browser awa désolé nazongeli na browser awa na télécharger yango na relancer yango komona déjà ke erreur eza te. Donc browser navigateur a comprendre directement que oyo eza paragraphe. Ok, wana ezalaki mpona paragraphe tokokende déjà mpona liboso. Tozwa nano exemple ya H1, H2, H3 ou bien H1, H2, H3. Topana nano H2 oza HD, H3. D'abord na expliqué yo awa titre 1 bien heading en anglais to bengi heading 1. Est-ce que awa eza titre 2 heading 2 titre 3 heading 1 the same thing. Nako copier boye kokende mbangu nako copier boye na tie boye awa na changer awa tu ikomi 3 ikomi 4 5 p 6 so ina fini boye awa na fini au fini contrôle plus S to pona ko sauvegarder yango et puis nazongeli na browser awa na biso na relancer yango omoni sikoyo différence toza nango omoni ya munene ezalaki wana soki to changer yango pour comprendre très bien titre 1 puis oyo etikali etikali ça va vous allez comprendre directement titre 1 eza munene makasi puis na oyo misusu etikali eza muke muke. Sikoyo soko tali paragraphe eza wana oyo sikoyo nde paragraphe oyo etikali eza wana sikoyo yango nde ede sikoyo ede yo o comprendre ede yo o comprendre ndenge nini ya ko structurer nini page na yo page HTML na yo oyo ezalaki mpona batitre eloko mosusu ezalaki nakolakisa yo image tokomona ke soki ozongeli awa eza batitre eza pe na babiloko mosusu tobengi lokola kolakisa baimage kotia balien hyperlien kotia kocreye batableau kocreye babiloko ebele awa eza exemple comment créer start tag ezongeli lisusu na français il a fallu na anglais il a fallu ezala translate French, yes. Always translate, just. Parce que ce qui na relancé yango tomona translate. Ok. Wana sikoyo moni awa sikoyo batag ndalakisi yo koma batag koma kofongola epi kokanga kofongola eza awa start tag commencer tag epi kokanga yango eza boye eza pe na babiloko mosusu ba break break eza na kofongola na kokanga te break eza oyo babengi break toloba baligne kotia baligne na kati ya page toloba lokola awa nakotia ligne nasali boye nafongoli epi nabeti br elakisi ke eza ligne soki na sauvegarde yango désolé break eza mpona kopesa space awa likolo na se tosaleli break soki na sauvegarde yango epi nazongeli na site na biso omoni awa ndenge eza boye toza na space monene te mais soki na relancer yango omoni sikoyo tokomi na space ya monene
que soki tolobi lokola ke na tie break mosusu wana, puis na relancer lisusu omoni space eza monene makasi. Siko soki nalingi natia ligne boye, nalingi natia ligne nakosala HR. HR eza mokuse mpona kosalela ligne. Soki nazongeli awa na relancer omoni sikoyo tokomi na ligne. Sikoyo mpona HTML okozala na ligne boye te, ligne boye eza te, ba ligne verticale eza te. Ligne verticale, c'est-à-dire qu'il faut salela ba style, il faut osalela ba style o générer sikoyo ligne wana. nakolakisa yo na prochainement ndenge nini okosalela ba style, okosala style mpona kocréer ba ligne. Bon, oyo ezalaki mbwa détail, eza mpe na babiloko mosusu nakolakisa yo lokola image. Soki olingi olakisa par exemple image, okotia babiloko lokola ba image, ba tableau, tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. Mais oyo ezalaki nanu mwa essentiel, pa mwa détail yo comprendre nanu comment HTML, ba différence na ba titre, ba paragraphe, babiloko lokola wana. Siko etikali bamaka mosusu akoexplike lokola ba style, comment faire des styles, comment kotia ba lien, babiloko moko ya bongo. Totala nanu makambo ya kotia lien. Ok, siko lien tozongela nanu na awa, totala makambo ya lien. Soko tali awa, tosi tomoni déjà éditeur, babiloko lokola tosi tomoni déjà babiloko tu oyo. Eloko moko tolingi tosala, parce que tolingi tosala lokola tozo sauter mwa muke muke. Totala lien, hyperlien. Nalingi kaka na expliquer yo, totala nano explication eke aider biso. List block, class, style, title, element, attribute. Ok. Tokende boye. Oleke tozilekisa wana totala bi lien. Avant tokende na futa, tokende na lien. Siko lien eza ke eloko tolingi to. Soko olingi par exemple ke olingi olongwa na page moko. Soko okei awa na site na biso awa, toloba lokola awa olingi obima awa na page oyo okende na page mosusu, donc vous allez utiliser hyperlien na HTML. Siko hyperlien ekosalisa yo kaka o naviguer ba page. Tozwa exemple, c'est Ancotag. Ancotag. Toloba kodéfinir lien, okodéfinir A, osali boye A, ofongoli tag, A, et puis okangi yango. Toujours comme ça, ndenge tomonaki ke ouvrir la tag ou le tag, je ne sais pas, et puis kokangi yango. Ouvrir le tag, une tag, et fermer encore. Ce que tango ouvrir, ofongoli yango toke awa totala. Ok. Élément d'encre. Élément d'encre, c'est-à-dire hyperlink. Link. L'élément HTML Ancotag, que c'est comme ça qu'on appelle, pour angle ou angle en anglais. Créer un lien hypertexte vers des pages web, des fichiers, des adresses email, des emplacements, des sources, des mêmes pages. Donc, lien oyo, eloko yango ezosalisa biso
Ils ça c'est biso go naviguer entre le page, hein, entre les pages. Kofongola pe lien, hein, ya libanda peut-être par exemple ok awa oko soko fini boye, hein, oko kita na page msusu oko fina pe boye ok pe na page toloba lokola na kofina awa ofini boye moni ebimisi, hein, o changer déjà page donc oyo eza na aide ya lien donc komona na action soki tozongi awa na oyo tocreye yango, hein, omoni oyo tocreye boye topesi un exemple par exemple ok visiter exemple, hein, visiter ces pages cette page soki na sauvegarder yango et puis na zongeli susu na site na biso wana na relancer yango awa siko omoni lien eza awa siko soki na fini boye ekofongola sikoyo oyo eza site basalelaka yango mpona baexemple, hein? Donc eza site ya motu te eza vraiment kaka wana mpona baexemple nakosala mpe lisusu ke soki na fini wana tokende par exemple awa na site oyo soki tofini tokende na site wana lienskill.com lienskill.com parce que soki tozongi nazonga na place tozalaki na relance yango soki na fini omoni tokei sikoyo na site wana donc mosala ya hyperlien e yango wana, mosala ya eloko yango oyo sikoyo na kati nango okotya n'importe quoi na kati nango awa okotya par exemple h1, titre 1 lien tout lien skila soki na sauvegarde yango nazongeli susu omoni sikoyo texte eza wana sikoyo tozosalela titre 1 ou bien h1 soki na fini boye omoni tokei sikoyo na site wana sikoyo omoni bon nalingi nalakisa eloko moko ke soki ofini awa omoni sikoyo tokangi page oyo directement tokei na page mosusu wana mais okosala mpe ke soki ofini awa oleke tofongola site wana a partir ya awa tokofongola yango na nini na fenêtre mosusu sikoyo tokosala boye awa okobeta target, target blank, soki otie target blank omoni sikoyo akosenga awa okay. Soki eza target blank il faut sikoyo otya réel attribute should included sikoyo soki tokei nanu na excuse ça nalingi nazwaka explication wana tokokende awa na Mozilla oyo site oyo kombo nango Mozilla donc eza basite il faut oyeba yango ekosalisa yo trop mpona documentation ya baélément badocumentation balangage informatique ebele awa sikoyo eza na baexplication ebele awa réel omoni sikoyo awa nde place wana babanda kose plaindre awa omoni soki omoni ka mwa erreur ya rouge wana ka mwa eloko ya rouge oyo elakisi yoki eza mwa erreur il faut corriger yango soki omoni awa na anglais balobi ki réel attribute should include no opener. So if you go back here, oh sorry, soki okay ozongeli awa omonake cet attribut indique la relation entre la cible du lien et l'objet faisant des liens. La valeur est une liste de types de liens séparés par des espaces. Ok. So il faut ozongela awa osala boye réel, otya boye réel. Ok. Olobi sikoyo sikoyo ozo référé kaka okorefere na nini référence eza na oyo na site oyo donc ça aide seulement ezo aide kaka
aider kaka navigateur à comprendre ndenge nini ya kostructure page na yo, surtout ingénieur banani tobenga yango banini moteur de recherche mpe lisusu. Parce que soki tozongeli awa na site na biso eza oyo, soki na relance yango epuis na fini boye omoni ke ole ke tofongola kaka place moko moko wana, sikoyo tofongoli na page mosusu. C'est comme ça que ça marche. Oyo ezalaki mpona lien tozwa sikoyo tokanga oyo diminue nini fenêtre. Bon wana ezalaki kolakisa lien. Sikoyo eloko mosusu eza ke tokolakisa mpe tokosala mpe banini tokosala mpe forme. Bon forme, qu'est-ce que forme? Totala nanu nalakisa yo nanu awa forme. Soki tokozwa mwa oyo eza généré par AI. Ok, forme. Ok, forme ezoyede biso mpona kozwa badonné ya bautilisateur. Badonné ya bautilisateur, c'est-à-dire que okozwa bakombo ya bautilisateur, okopesa baplace bautilisateur bakotia bakombo, bakokoma batexte, bakosala biloko ebele. Tozwa exemple awa soki tozongeli awa na nini na site oyo ezoyede biso to comprendre totanga yango parce que yango nde tofongoli yango awa. Ok, awa forme yango oyo un formulaire HTML permet de recueillir les données saisies par l'utilisateur. Ces données sont généralement transmises à un serveur pour traitement. Exemple yango yo. Donc okozala na site okomi wana bautilisateur balobi ke toloba lokola awa exemple awa oyebisi bautilisateur soki bakomi awa bakocontacte yo. Donc utilisateur akotia kombo atie ba email akomi ba message. Donc mosala ya formulaire yango oyo, soki tozongi awa omoni sikoyo ndenge nini toko générer forms, tolongola oyo babiloko oyo nyonso oyo tu oyo. Sikoyo awa toza na forme, soki na sauvegarder yango et nazongeli na browser awa na relance yango, eloko ekolakisa te, eloko ata moko ekolakisa te. Mpona nini? Parce que soki okei kaka boye ofongoli batag otie ok forme yango oyo otie eloko moko te, nini ekosalema? Eloko moko te. Donc ntango otie forme il faut pesa sikoyo oyo tobengi input, c'est-à-dire ke okomi ke input tozo définir yango bongo. Input attribution eza attribution ya input. L'action attribue définit l'action à effectuer lorsque la formulaire est soumise. Le formulaire est soumis, désolé. Habituellement, les données du formulaire sont envoyées vers un fichier sur le serveur lorsque l'utilisateur clique sur le bouton soumettre. Donc biloko yango oyo toza na babiloko mosusu oyo totala nano input. So input mosala nango eza nini? Mosala nango eza kaka kopesa utilisateur na moyen ya kotia babiloko lokola toloba oyo yango nde input. Oko définir input olobi ke ok awa mosala ya oyo eza ya kotia kombo. Définir pe mosusu olobi ke awa mosala nango eza kotia email na yo. Mosusu otieke mosala nango eza ya kotia kaka kokoma texte. Et puis
na suka nango otie sikoyo bouton sikoyo nde soki bafini boye totindi sikoyo badone wana na serveur. Sikoyo awa ndenge toza boye, awa omoni bakomi input eza en anglais yango na banda koyebisa yo ke babiloko mosusu ça sonne bien seulement en anglais, ça sonne bien en anglais et puis eza mokuse eza mokuse. Na français ekozala entrée de données ou entrée. Bon, na anglais c'est très simple, eza kaka input. Sikoyo omoni soki odéfinir yango, soki par exemple on a définir kaka input na tie eloko te, omoni ekocomplaindre ese plaindre elobi ke bon ndenge eza wana. Omoni bamessage awa komi element must have label, must have labels, element does not have title attributes, element does not have a placeholder. So these oyo eza pe biloko eza donc il faut kaka otie yango label, c'est-à-dire que il faut tia opesa label, opesa kombo ya eloko oyo olobi par exemple non, mais il faut opesa yango type nango eza nini, olobi ke eza texte, ok, il faut opesa yango mosusu placeholder, c'est-à-dire que ce qui contenu eza te placeholder na éviter tokobete yango na France na Google awa totala placeholder in French. Espace réservé. Espace réservé, oui, c'est ça. Donc il faut pesa yango espace réservé. Ok, yango moni siko ndenge komi erreur wana ekei mwa erreur ya rouge ezalaki wana ekei siko soki na sauvegarde yango na zongle siko na browser awa na télécharge na sala lisusu omoni sikoyo tobimi awa tozwi sikoyo awa oui, entrez votre nom awa, entrez votre nom sikoyo topesa yango label wana ou bien titre wana ezalaki eza awa label eza awa te désolé mpona ça mpona wana sikoyo label ezalaka ana wana okopesa sikoyo label obi otie name label, c'est-à-dire que il faut opesa yango name non opesa yango opesi lokolo ya non tocreye lisusu mosusu tocreye label mosusu email sikoyo awa tolobi ke eza email, awa tolobi ke eza email sikoyo tocreye sikoyo input mosusu ou bien entrée de données mosusu topesi yango type awa type ezalaki texte, c'est-à-dire ke kozwa texte awa sikoyo type nango eza email. Mais eza eloko mosusu ntango okomi email okomi mpe opesi mpe la place espace réservé, il faut okopesa mpe attribution mosusu. Attribution mosusu wana eza ndeni, attribution mosusu eza opesi sikoyo name, c'est-à-dire que non oyo ekoede navigateur ayeba ke nini place de données oyo ou bien entrée de données oyo eza ya mosala nini, eza ya onani, eza ya oyo ou bien eza ya oyo. Soki eza ya oyo place soki olobi awa label faux, label faux puis awa olobi ke label faux opesi kombo awa opesi name awa mpe opesi name, donc c'est-à-dire que browser au navigateur akocomprendre ke oyo na oyo eza ya motu moko, eza ya place moko, donc il faut kocombine babiloko oyo mibale eza lokola identité nango. Awa mpe lisusu ntango opesi ke label faux opesi email ape lisusu il faut mpe oprécise yango ke eza mpe ya email. Donc soki osauvegarde yango ozongeli sikoyo na browser awa télécharger yango moni ekozala awa boye, ben toza na mwa erreur awa tofixe nanu tolongola oyo oui okotia break nini mwa espace oyo ndenge tomonaki kotia espace wana totie espace soki tozongeli sikoyo na browser
télécharger yango, to relancer yango, sorry, okomona eza epesi lisusu boye. Siko ntango fini place oyo ezalaki ya non, soki na fini kaka boye, souris na ngai soki eleki kaka na kati wana pap, okomona wana apesi deja tya deja nkombo, bakopesa deja ke place oyo navigateur akosuggere deja ke place oyo eza ya kombo, soki natie boye kombo ekokota. Oyo ya pe ya email, soki natie kaka souris na kati directement akoyeba ke place oyo eza ya email, directement akosuggere ba email to eza na kati ya navigateur na nga awa. Soki natie boye pap, epesi ngai sikoyo il faut natia navigateur, omoni navigateur ebimi. Donc yango mosala ya badone yango oyo. Sikoyo soki ozongeli na site na biso awa, okomona ke après que otie déjà ba style na yo, ekozala déjà très bien. Oyo parce que totie déjà ba style, yango nde ezomona yango boye. Donc oyo eza de basement nango, eza basé sur ça, on habite comment on dit ça, ba fondation nango ya ba formulaire eza yango oyo. Formation ya formulaire. Sikoyo etikala eloko moko. Eloko wana eza sikoyo bouton, totia sikoyo bouton. Totia nano ya message wana. Oyo sikoyo eza ya message. Awa tocreye pe lisusu label misusu, topesi yango eza pona ya message. Eloko misusu awa tozalaki na input, moni awa toza na input, topesi yango type D, input topesi yango type D, mais sikoyo awa soki olingi sikoyo texte ya monene, tomona na différence. Omoni awa eza moke, awa eza moke, okotiaka texte ya moke kaka boye, texte kaka ya moke, mais soki otali awa eza ya monene, eza monene makasi, donc okomi osote ba ligne ebele, ozomona ba ligne ebele. Donc kozala na oyo entrée de données ya bongo, okotia yango ezala awa, type nango eza boye, otie text area, c'est-à-dire que espace de texte, espace de texte, espace de texte, c'est ça. Omoni yango eza boye. Siko soki na sauvegarder oyo, na zongeli sur na browser, ke na site na biso eza awa, soki na recharger yango, omona sikoyo awa, okomona sike awa sikoyo okokoma texte ya monene, ya molayi, ba biloko moko ya bongo. Omona pe wana na se sikoyo tokomi na bouton, tokomi pe so na bouton awa. Moni sikoyo tokomi na bouton soumettre. Sikoyo na bouton tosali yango ndenge nini? Bouton toza na ndenge mibale tokosala bouton. Okozwa pe input, kaka ndenge moko wana input, sikoyo type nango opesi yango submit, ou bien en anglais tobengi yango submit, na français submit. Opesi yango titre nango submit, et puis opesi value, c'est-à-dire que valeur nango opesi tout le balokola ke soumettre votre texte, votre message boye. Soki na sauvegarder yango na zongeli awa, omoni donc texte awa échanger. Sikoyo wana eza ndenge ya liboso. Ndenge ya mibale eza ke oko changer boye, oko tia kaka bouton, okomi bouton, buttons ak 10, lokola boye. Sikoyo bouton, soko olingi odéfinir bouton, odéfinir bouton boye. Soki na sauvegarder oyo, moni ndenge toza boye, okomi kaka bouton, ofongoli tag, et puis oferme, okangi tag, opesi type nango eza ya submit, submit, c'est comme ça, si c'était le français, submit. Sikoyo soki na sauvegarder yango, au lieu que napesa sikoyo value, awa sikoyo opesa value te, okomaka texte awa, soki nakomi texte kaka lokola ndenge tozalaki nango wana, nakomi yango boye, sikoyo nazongeli na browser,
soki na télécharge na relance yango omona sikoyo texte wana ekobima awa sikoyo eza na eloko mosusu d'abord ezalaki ba détail ba fondamental ya formulaire avant tozongela na formulaire mobimba conteneur nango mobimba tozala nanu tokɔta nanu lisusu mwa moke na mozindu na ba input awa ou bien ba entrée de données awa eza soki otali awa toza na eloko moko te na kati wana d'abord eza ndenge moko soki omoni eza na site oyo eza c'est toujours la même chose ata okei na ba YouTube ba Facebook c'est toujours la même chose soki ozongeli moko na babiloko oyo na ba input awa soki otali awa eza eloko moko eza na kati yako te mais okoloba mpe ke opesa mpe mwa par défaut otya mwa texte moko ezala emonana na kati awa c'est-à-dire ke nakoka ya na kati ya boye nalobi ke value valeur ou bien nalobi value is equal to let's say valeur eza Shabani Muswamba donc oyo eza lokola opesi yango déjà valeur soki balingi basubmettre yango soki bazo submettre yango donc texte oyo ekozala kombo oyo ekozala wana soki na sauvegarde yango nazongeli na browser na relance yango omoni texte eza wana Shabani Muswamba donc n'importe quel moment balingi basubmettre ekozala wana au moins ke soki utilisateur alongoli yango nde sikoyo akokoma eloko mosusu mais par défaut texte wana ekozala okoloba mpe lisusu ke par défaut texte par défaut okopesa mpe email tolobi opesi mwa email moko kaka babiloko moko kaka ya bongo oui osauvegarde yango epuis ntango ozongi awa moni ke eza wana texte email eza wana okotya mpe ndenge moko na message par défaut opesa value let's see wana eza message opesi yango soki osauvegarde yango ozongeli awa okomona ke texte non ok ozongeli boye oh sorry mpona oyo valeur okotya boye te valeur soki olingi ozala na texte okokoma kaka texte awa text message okomi kaka mwa texte boye soki ozongeli boye na nini oyo kozonga deja eza deja wana donc mpona nini okosala boye donc babiloko oyo eza ba détail eza ba détail ya ba formulaire bon tozongela na eloko mosusu forme bon forme eza forme boye action toza na action na méthode sikoyo forme eza na bandenge ebele ezwaka ba entrée formulaire eza na bandenge ebele ezwaka ba entrée eza na ba formulaire soki otie boye otie ba données na yo utilisateur akotya ba données na ye sikoyo afini boye afini bouton wana etindi sikoyo omoni soki nazofina bouton boye ezokende place moko boye eza lokola lien oyo tomonaki wana hyper lien tomonaki wana toloba lokola ke soki tosubmettre texte wana ekende na site oyo soki esubmettre awa na site oyo donc c'est-à-dire que action nango ekolanda ekokende na site oyo epuis na partie oyo ya site soki okomi kuna nde ekokende na badonnées oyo soki na sauvegarde yango nazongeli awa na relance yango epuis na submettre omoni ekokende ekei na site wana omoni example.com exemple.com bar epuis submit omoni sikoyo epesi badonnées wana
elakisi sikoyo badonne wana badonne boye na boye baréférence boye na boye sikoyo epesi yo erreur parce que site oyo ezalaka na eloko ezwaka baeloko te eza kaka mpona test toloba lokola ke awa au lieu ke ekende na place na site wana ezonga ezala kaka na place moko moko wana yango nde totie hash totie jazz awa tobenga yango nini. Je me rappelle plus comment tozobenga oyo mais jazz jazz parce que soki tozongeli boye tozonga na site na biso wana désolé et puis na relancer yango moni badonné baza wana badonné eza wana déjà soki na fini ekei na place te ezongeli awa nakoloba peke soki efini soki ofini bouton wana ezala kaka na fil na biso moko moko donc na oyo soki otali eza nkombo ya fil na biso oyo donc c'est à dire que ezonga kaka na place oyo oyo soki na fini boye désolé na sauvegarde yango et puis nazongeli awa soki na fini lisusu ezongeli na site na biso wana omoni ekei boye soki otali likolo wana omoni sikoyo place ekei nalongola kaka nalakisa yo lisusu yango omoni site na biso eza boye soki na télécharge site na biso oui awa site ya biso eza boye soki na télécharge na relancer yango ok sikoyo soki tozongela nano eza boye ok na relancer ok sikoyo soki na fini lisusu ezokende sikoyo na page oyo ezoexiste te tandis que soki omoni lien toza nango oyo nde lien na biso c'est à dire que il faut soki olingi okende ozongela kaka place wana nakozwa lien mobimba awa ake nazwi lien mobimba sikoyo nazongeli nini na biso awa na tie boye c'est-à-dire que il faut kende awa na page il faut kende na computer na biso na ordinateur na biso na ba utilisateur c'est-à-dire que eza place oyo eza wapi eza awa nakokopie kaka ok boye copy full path copy as path ozwi yango boye sikoyo nakozongela wana na tie boye c'est-à-dire que il faut changer babiloko mosusu boye et puis wana ko changer pe oyo changer pe oyo changer pe oyo oyo na oyo soki na sauvegarde yango nazongeli lisusu na relancer soki otindi omoni ezongi kaka place moko moko wana donc oyo eza bamakambo oyo ya nini formulaire wana eza mpona kaka soki ozosalela html mais prochainement okobanda komona yango ke tokobanda kosalela awa te tokobanda kotinda lokola na ba adresse email na biso na ba nini ba site na biso place serveur na biso ezali babiloko moko ya bongo esikoyo baméthode tokendaka na méthode sikoyo méthode toza na méthode toza na méthode post toza na get wana ezala boye get toza pe na put sikoyo méthode yango nde kodéfinir ndenge ozotinda badonné na serveur ntango formulaire oyo azotinda badonné azokende na badonné na formulaire ayebi deja koyebisa deja serveur ke oyo biloko oyo nazomema oyo badonné oyo eza mpona ko-update yango eza kochange yango soki ezalaki boye soki ezalaki a kotia b soki eza ko-update yango soki méthode eza delete
delete donc eza effacé, c'est-à-dire que ntango ozotinda badonné oyo na serveur formulaire azokende yango ayebisi déjà serveur ke ok ndenge badonné oyo eza ya ko effacer, apesi déjà serveur ntango serveur azwi yango azwi déjà action ya ko effacer yango. Eza mpe na get soki otie boye get get en français jet, comment vous appelez ça, jet je ne sais pas. Bon, yango tolobaki ke makambo mosusu ça sonne seulement bien soki eza na anglais. Sikoyo oyo get, c'est-à-dire que ntango ezokende déjà na serveur koyebisa serveur ke oyo biloko oyo nalingi nazwa opesa nga biloko oyo, sikoyo serveur akopesa ye biloko wana azongisi yango epai ya client. Donc eza babiloko badetail okoyeba yango prochainement, mais pour le moment il faut oyeba nano esengeli kaka oyeba bamwa detail oyo ezalaki badetail eloko oyo nakolakisa yo ya suka mpona HTML, parce que babiloko mosusu tokodécouvrir yango après. Mosusu nakopesa yo eza image image boye. Sikoyo image eza kaka image kolakisa yo image. D'abord kodéfinir image eza ndenge nini. Soki otali boye eza na babiloko ebele awa okokende mpe na site oyo découvrir yango. Image eza awa. Image les images peuvent améliorer la concept et l'apparence d'une page web. Mosala ya image yango wana omoni ba image lokola batie yango boye, mosala ya image yango oyo. Sikoyo exemple mpona kodéfinir image okokende okomi boye, okomi image boye, okomi image boye, mais eza mosika eza molai, you must have attribute. So image eza molai, olie kokoma yango boye tosalaka yango mokuse, osala yango mokuse kaka moni objectif eza oyeba kaka eloko tozokoma, mais ezala mokuse, eza lokola mwa convention toyokani tosala kaka bongo image osali kaka boye img. Sikoyo omoni ezocomplaindre, moni ka mwa rouge wana, erreur ya rouge wana ezose plaindre wana lobi ke image must have alternative text element has no title attribute. So image bayebisi ke image il faut ezala kaka, il faut ezala na alternative text alternative. If soki image eza te, source ya image wana eza te, bakolakisa ata text wana. Donc ndenge eza boye il faut eza babiloko moko il faut tiana. Soki olingi kotia source okokoma boye source, otie source et puis omemi sikoyo image, mais oyo eza molai, olie ke tokoma molai boye tokosalaka boye src eza mokuse mpona source. Sikoyo kozwa source nakolakisa place tokozwa source comment on peut tokosalela source. Okokende na ordinateur na yo place ba image ezali eza ba image, nakozwa image nanga akei boye nakochange kombo po ezala mwa mokuse, nakotia boye toloba nano Shabani. Sikoyo soki na kopie image oyo nalingi na kopie yango mo options copy as part. Soki nakei nakopaki lien wana image wana omoni natie na ye awa natie ok image natie yango boye. Sikoyo na changer lisusu ba oyo banzete oyo il a fallu elala place mosusu na ndenge mosusu sens mosusu ke ochange yango boye. Soki avant na sauvegarder yango moni mpe lisusu toza na mwa erreur mosusu balobiki alternative. Il faut kopesa mwa alternative ke soki image eza te
bakolakisa kaka kombo ke ok image oyo eza ya Shabani soki image eza te soki eboyi toboyi kozwa image oyo ezangani toko changer oyo nani boye tokolakisa kombo oyo boye soki na sauvegarde yango nazongeli lisusu na browser site na biso eza awa nakokanga oyo soki ok soki sikoyo na relance yango omoni sikoyo elakisi photo na nga yango oyo boye donc image yango wana sikoyo soki totie ba style nde sikoyo tokolakisa yango mike omoni lokola ndenge toza boye tolakisi yango mike tosali ba texte tosali ba biloko ebele eza na ba biloko ebele awa tokoki koyokola yango mais yo moko ozomona yango ke eza ebele eza wana sikoyo eza pe na eloko mosusu nalingi nalakisa oyo eza ke oyo eza image soki olingi ozala na source awa okozwa pe image okozwa pe image oyo eza na source ya mosike toloba lokola Pixabay lokola na site oyo eza na site ba développeur bazwaka ba image kozwa ba image kosalela yango mpona développement toloba lokola site oyo okokende awa nalingi nazwa image oyo nakei boye awa na se copie image adresse copier l'adresse de cette image siko nazongeli siko na éditeur na biso au lieu que nalakisa image oyo à partir ya ordinateur na nga nakolakisa image oyo nakopiaki wana omoni sikoyo adresse wana eza awa soki na sauvegarde yango nazongeli lisusu awa omoni sikoyo elakisi image wana awa toloba nalakisa mwa image mosusu oyo ça va wana sikoyo soki otelecharge yango lisusu awa tozela omoni sikoyo ezolakisa image wana awa sikoyo eza na babiloko ebele ya html okodécouvrir yango kala te sikoyo omoni ke babiloko tu wana biloko nyonso awa eza bien te mais mpona tokonglire yango nalakisa yo nano eloko ya sukasuka ekozala vraiment makasi te ezala vraiment ebele te eza futa eza loko tomonaki head sikoyo awa toza na futa epuis toza lisusu na eloko mosusu tobengi awa header tomonaki en tête oyo eza kaka mpona browser et navigateur browser c'est-à-dire navigateur mais toza na header oyo eza en tête même ya page ntango omoni page tu wana toza na en tête omoni lokola page oyo toza na en tête oyo eza en tête oyo eza en tête ya page tobengi yango header mais sikoyo toza pe na dessous ya page oyo sikoyo omoni awa balakisi sikoyo babiloko toloba soki tolobi futa c'est header and footer in French. Total oil. Alors, en tête et pied des pages. Ok. Ce que, oui, ils ont des parties où il y a pied, il y a page. Ce que, n'a pas ce exemple, il y a header, parce que toujours le moment il y a HTML là. Ce que, ce que l'ingé créer header, au lobby kaka boye, au komi kaka header, to pesi moi exemple, au lobby header boye, et puis au pesi titre, okopesa titre donc babiloko tu okotia soko moni awa eza liste soko moni awa eza wapi lisusu
soki omoni exemple awa eza bamenu okolakisa bamenu okolakisa n'importe quoi na header sikoyo yango oyo ekoyede mpe navigateur ayeba ke ok partie oyo eza header e partie oyo eza footer eza pied sikoyo na pied okotya boye otie lokola kaka mwa tolobi opesi paragraphe sikoyo na kati ya paragraphe opesi mwa lien omoni kaka soki bafini bouton wana tokei deja na email tokei deja na adresse oyo totindi deja d'abord eza mwa eloko moko excusez moi nalingaki na explikaki yo te a partir par rapport ya lien lien tomonaki kaka okokende na lien bien oko navigue na bapage mais lien mpe okosalela yango mpona kofongola email na yo email adresse na yo boîte email adresse na yo donc directement okofongola yango a partir ya awa so obeti kaka boye mail tout et puis opesi ko bapoint opesi 2 points et puis opesi otie email adresse na yo ekofongola email siko wana awa nde sikoyo okodefinir footer bien pied boye soki nazongeli lisusu wana na browser na relance yango omoni sikoyo tokomi awa na en-tête oyo eza en-tête okomona vraiment différence te mais browser navigateur ayebi ke oyo eza déjà en-tête soki nakiti na se okomona déjà wana toza déjà awa na pied ou bien footer soki na fini boye ekofongola email directement omoni epesi déjà baoption ya kofongola soki nafongola gmail hotmail directement ekofongola boîte hotmail directement donc badetail yango oyo eza mpe na babiloko mosusu ebele nakokanga oyo efongolaki déjà a partir ya site na biso donc eza badetail ebele wana eza tolobi structure d'abord oyo il faut oyeba yango ke oyo eza structure oyo ya html tomoni en tête tomoni pied mais toza mpe na corps oyo eza corps mais toza mpe na la grande section la grande section c'est-à-dire que nakozwa bacontenu oyo tu nazwi bacontenu oyo tu ti awa ou bien oui nakozwa yango tu ti awa nalobi ke basection oyo tu oyo nyonso eza na section mosusu tobengi yango main c'est-à-dire que la grande section ou bien la section principale tobengi yango main otie boye ofongoli otie siko ekochange eloko te soki ozongeli boye na browser na biso yango oyo soki ozongeli boye ekochange eloko te eza kaka ndenge ezalaki wana mais eza structure ya html okomona okoloba mpeke ok oyo na oyo eza na section moko sikoyo toza na élément mosusu tobengi section na html fongoli élément okangi yango lisusu otie boye tobengi yango section donc ekochange mpe eloko te na browser mais ekochange soki olingi osala bastyle okomona yango prochainement ntango tokobanda kosala bastyle awa mpe okoloba ke titre oyo na baoyo eza na section okoloba ke section okoloba section boye section sikoyo otie babiloko wana na kati ça va marcher donc eza déjà organisé très bien okoloba ke awa oyo na oyo eza na kati ya eloko mosusu tobengaka divider okoloba
divider. Vous voyez? C'est-à-dire que ils ont diviseur, hein? Diviseur. Diviseur, hein? Divi... Oh, non, 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 not diviseur. Oh, division, hein? Donc, tosalelaka oyo mingi mpona kodivize basection, hein? Mais kokoma yango molai boye eza mwa pasi, hein? Ekozala mwa pasi soki ozokoma yango ebele, mais tosali kaka division, hein? Di 2 IV, hein? Mpona division. Sikoyo babiloko nyonso tu etikali otie na kati awa. Sikoyo section na oyo na division okotia yango ata na kati awa, ça n'a pas de problème, hein? Okotia ata awa okolobaki oyo na oyo ozwi boye otia yango na div, tobengi yango div boye. Sikoyo oyo pe na oyo totia yango na div boye. Oyo pe na oyo otie pe yango na oyo otia yango pe na div. Otia yango pe na div. Donc le reste ça n'a pas, donc ça ne cause aucun problème. Ata soki osauvegarde yango ozongeli su na browser, hein? Eloko moko échanger te, eza kaka ndenge ezalaki wana. Oui. Bon, ce qui est sûr que ezo aider yo ndenge nini ya organiser ba contenu na yo. Mes chers amis, avant de clôturer session oyo, eza na mwa eloko moko nalingi na expliquer oyo eza tobengi yango comment ou bien tobengi commentaire. Bon, commentaire eza très important. Ndenge nini eza ke yango nde ezosalisa biso soki olingi expliquer nano mwa partie ya code na yo, donc tu peux faire okosala commentaire. Donc, dans n'importe quel langage informatique, okukuta commentaire ezali. Sikoyo na HTML commentaire tozosala yango boye. Soki na kati ya soko za na window okofina zongeli susu ba touche totala ba touche ba clavier, ozongeli susu touche, tolobaki contrôle plus tozana banini mibale, tozana ba oyo mwa nzete oyo nabite comment mwa bar wana. Donc contrôle plus oyo soko fini yango ekopesa commentaire. Soko kei kaka na browser na nini na yo na editeur na yo na VS Code bien VS Code obeti contrôle plus bar wana ekopesa yo déjà awa. Siko ba biloko tu etikali ba commentaire na yo soko olingi otia okotia awa. Ou bien na kotoloba en tête de page, bien nakozongela pe lisusu awa na lobby na tie pe lisusu commentaire, submit bouton. Donc commentaire musala nango yango yo musala ya commentaire. Donc awa okotia babiloko ebele okotia mwa texte awa toloba lokola lorem na générer lorem wana awa nako copier texte oyo nalinga na expliquer na l'action exemple, siko nakotia mwa texte ata soki eza molai na tia yango moni eza na kati awa. Sikoyo problème ya commentaire eza ndenge nini eza ke browser akotanga ba biloko oyo te. Donc biloko oyo ekobima te na browser soki na sauvegarder yango na kei na browser awa na relancer ekobima te, biloko wana ekobima te. Oui, omoni oyo tokomaki oyo texte tokomaki likolo wana o commentaire totie awa
awa ekobima te ata so na tie oyo texte oyo tu oyo ya molai nakotya koma ekobima te soki okei boye awa jamais ekobima ndenge nini parce que bakocompile yango te nini navigateur akotala yango te soki otie commentaire donc oyebisi déjà navigateur ke ignore oyo biloko oyo olingi ote ebima na navigateur donc oyo ezalaki mwa explication moko ya mokuse fallait napesa yo mpona na commentaire. Ok, merci encore mes chers amis pour la vidéo oyo ndenge botali yango tina suka, merci. Eza plaisir. Bon, awa tosilisi HTML donc tokei na mwa détail ba biloko important ba élément important. Bon, prochainement tokosala sikoyo il faut tokota sikoyo na épisode oyo ya style bien tobengi yango CSS. Bon, tokoyeba CSS eza ndenge eza nini et puis tokosala yango ndenge nini babiloko moko ya bongo. Comment on a Chabani Moussamba, ceux qui sont abonnés, abonnez-vous, partagez la vidéo avec les autres pour comme la paix, batumsusu, baye bandenge nini, ya koyeba makambo ya informatique. See you, à bientôt, merci.